au moni nzela kako e bouti kuna place oyo na croisement ya Venimbole et ça au moins une année réparation bonga kate badali ya pamba ko bongisi na nzela nini Mbole na entrée ya Venimbole wana. D'ailleurs presque vraiment makasi mais comme ko détourner na ba venir à vitesse circulation moko makasi moye ba bituka na bato eleka surtout na côté ya wenze izo ezate yo moko taka kava plan na biso to fandi awa madame bakonzi na biso bazo financer mbongo tout pour pona ko bongisa banzela infrastructure routière mais mbongo yango suivi ezalaka wapi pe bango tomona protocole de l'équipe à niveau eza boucher bazo suba pamba basache leki ebele mais tozonga tokende pe tozonga est-ce que vraiment mbula tango ekitaka na banini bamilangi bacarnivore wana mbule tozala pe bacitoyen mbule ezokitisa mai mai ezozanga place ya kovanda yango ezopanzana na makada yango ezopanzana siko est-ce que kirage wana wana esengeli ma gouvernement ya kokiri tozala na pe bato mpona neti ngai wana nabetaka nalobaka pe esengela nini bourgmestre r chef ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle que vous nous captez votre chaîne que vous aimez beaucoup. Yabiso Podcast, chaîne Oyo Ezali, comme vision, il y a découverte pe et la rabino ba innovation, il y a ebele obino bongo boyebi, ba pesa kabino toujours makambo ya malamu, o etia kabino toujours sa inamité mabino, biso tozawa na po akosala la bino misala, biso tozali, ba la misala la bino tozara toujours na terrain, pour na ko récolter les bino, ba réalité o ezo de kati ya terrain, na kati ya ba province, na kati ya capitale pe pays na bino. Bino bayo bopesa kabiso toujours confiance, bopesa kabiso toujours volonté, ya kolanda kabiso, bopesa kabiso toujours encouragement parce que ceux qui bino bo kolanda te, chaîne we ko tambola te. Ceux qui biso peut travailler te, bino peut vous encourager à kolanda te. Ya bino podcast avec votre humble serviteur Esther Mboula, femme de Larry. Zaka toujours dans là pour la réalité parce que mon compte azali magique pas dans la bâton magique azaka wana pourquoi basali gouvernement pour na musala et sala ekita parce que yé moko à cause de la teke azana bureau personne na terrain yango wana batie ministre ya infrastructure biso toza toujours wana na terrain pour kobimisa ko ya kota la place nini mon compte mboka a comité place nini ministre a comité kasi apesa ki déjà mon solo pour ba misusu batonga pour ba misusu basa musala eza ba commune mususu jusque là bazolela misusu bazolela misusu bazosepela biso lelo to na commune ya Kalamu précisément na Yolo Sud
oyo ezwi biso kapela ti eke na nsima na ngai toke ntina elengesa wapi ete nzela eza na délabrement avancé. Passage vraiment ezoleka na malamu te na population. Ba population bazali na nzinga passage vraiment ezali makitoko te bakolela. Soki mvula ebandi bayebi te ndenge nini ekozala catastrophe bino mo bomona ndenge nini mituka ekolekaka na difficulté bana classe ba travailleurs ba commerçants pe bato ndenge na ndenge kasi ete ba population ba autorité urbaine balekaka pe na nzela eye pe bazali pe na ba député oyo bango bapesa voix bapesa volonté ya kotinda na parlement pona kolobela bango kasi jusque là bakosala musala vraiment ya malamu te pe to bandela biso toza politique te toza ba analyste toza ba réaliste to l'exara juste place ezali malamu to beti maboko place ezali mabe to bandi ko tozali toujours ko rappeler que était maloba oloba ki ozawana pona peuple kasi peuple wana mfoye bapanda esika malamu esika bosoto ememaka ngungi ememaka maladi typhoïde pe makambo na ndenge pour kokende lombangu radio ezali télévision te to kotambola malembe pona kolakisa bino réalité nini na kati ya Yolo Sud population ya Yolo Sud ndeni ba ko vivre na difficulté pona banzela na bango to koki ko banda jamais pona sans pour autant kokumisa mokonzi nzambe o apesi biso makasi nanga na bino ya kozala liboso na bino o apesi biso maloba courage pe force ya kotelema liboso ya ba téléphone na bino pe ba etando ike na bino ba ordinateur na bino pe biloko ya ndenge oyo bo zalaka kano pona kolanda ba émission na biso ya biso podcast na makasi ya ba boss na biso le trio malundama na pesi bino mbote mingi pe na pesi bino bautondi pona kopesa nga vol pona kopesa nga confiance ya kozala liboso ya ko travailler na kati ya entreprise na bino yango wana pona kokende nango kobanda kokende tokoki jamais kozala un grand na cameraman de luxe o azaka toujours wana soki yetenga komona na te pe ba réalisateur équipe technique mobimba o bazali wana pona biso pona ko aider biso tokende tina lombangu tomoni papa moko bazoya tokoki okende point kotala. Bonjour. Nous avons beaucoup de difficultés ni de les carango, beaucoup boya mère caméra te, mère boyete, mère. Mais tous allez toujours wana liboso na bino, ezaka facilité pour la communication na bino, bilili o bino bomonaka, ezaka facilité kasi ko eza mosala o biso to pona pe ezali makabo biso to la pas scellé ka kengai, c'est la télévision. Découverte ngai c'est l'information yango nde ezali nde makasi na ngana moni papa moko boywana soki andimi biso ça va. Bonjour papa. Excusez biso tozali chaîne télévision ya TNT podcast to lobelaka découverte lelo tozana kati ya commune ya Kalamu précisément na quartier Yolo Sud tokuti o ana Yolo Sud. Est-ce que toko beta masolo mikie? Bonjour. Kombo nao nani population za posa yeba? Kombo nao papa Kams. Papa Kams tozali awa na likambo o etali nzela eye. Tongi to beta moi historique moke ya nzela eye parce que mvula na ne bandite soki mvula e bandite nzela eye to ebite ndenge nini vraiment ekozala awa pona batukutuku pona bawewa pona bamituka pona batamakolo donc population mobimbe kozala un peu na difficulté ya on tongi to beta lisolo nzela oyo ko banda ko kufa na ngwe bandi bandaka ça fait maintenant ba inane na ndambo ba inane na ndambo kasi na nzela eye na nini na quartier oyo bozali pe na ba autorité oyo bo vota ba député ba province ba nani ba gouverneur ba ministre oyo bazali ba natif ya nini Yolo na yebi ba benga kango Yolo Dallas. Yolo Dallas e bimisi pe bato ebele pe ba jike ebele pe ba bimina kati ya Yolo. Toko citata deux personnes oyo ya
ba député o ba leka awa ba député ba leka awa baza mwanda hein ba komona bango pasi ngana ko kan ngiri okadi na banda na yolo sipena muto ya ngiri donc yo voté na ngiri mo fanda na yolo awa mta mabe ndenge kotika bato na yo okyo pesa voix côté mosusu omta mabe mais non mais yo pesa famille na oti yo famille ezaka mine bomoko bango tomona protocole eleki ka niveau eza bouché bato bazosuba pamba basache leki ebele mais tozonga mpe tozonga tokende mpe tozonga est-ce que vraiment mbula ntango ekitaka na banzete na banini bamilangi bacarnivore wana tozala mpe bacitoyen mbula ezokitisa mai mai ezozanga place ya kovanda yango wana ezopanzana na makadam yango ezopanzana sikoyo est-ce que kirage wana wana esengeli ma gouvernement ya kokiri tozala nao mpe bato mpona neti ngai wana nabetaka nalobaka mpe esengela nini bourgmestre chef oyo azongisha ntini ngobila nani bumba fallait bapesa lwa motu nyonso aza lokola na lopango na ye liboso na ye eza na caniveau fallait basala est-ce que lwa wana mayo ndimiki ezalaka te lwa wana vraiment ezalaka te ezalaka te kozala me basalela yango te sikoyo yo étant que citoyen 100% de père et de mère étant que congolais nini okoloba mpo na lwa wana ekoma nini opratikaka lwa wana ekoma fallait balobela yango na radio balobela yango mpe na banini awa parce que balobi ke soki oza na caniveau parce que nga nayebi ke eza na edi moko 003 elobi ete toute personne a le pouvoir de balayer 10 mètres de son devanture et dit 003 wana na série wana doa wana ebanda obima banda série ya nani gouverneur wa uti koleka Argentine ngopila que je salue en passant tina lelo esalamaka te tala nati bamapango wana tala neti ya bato bazovanda maleo yango wana tala salite nde eza wana mais yo pokozala mpe yo pokobima mpe mutu mpe ke tant que citoyen ozwi mpe kombo mpe ke non bayaya nde eza boye tobongisa nini bino olingi basala concours ke le parcelle le plus nani les communes les plus propres bozolingaka basala nini je concours wana mpo bosala wana na biso bajeune na bakonzi na biso parce que nakobimisa pa boye na ya kosala liboso ya moto ya lopango motu omoniki eza mabe nakozala na soin na ngai meta naza na makoki ya kosomba lopango mpe sikoyo namoni bakolo mapango baza salite to boye naza na mili droit te ya kozwa pao ya kobanda kosala soki bakei funda ngai lisusu leta ye moko akokanga ngai oyo lopango ye kosala eza ya mais kasi eza na balwa moko parce qu'on dit toujours le sol et le sous-sol appartient à l'état eza biloko nyonso eza lokwa ngane so na ye boye na yeka na bantu kombola ndako no muntu komona ngapa musu liboma nga na Jean l'état pe mais eza banini moko boye ozwi nini au papier osali mokoloto ya nini o bali français balobi otie lokoloto na oke déposer na nini oyo na komi oke déposer na komi eza na bakano ebele il y a les médias okobima pe na média pour lobi ke ete des arbres biso ba jeune ya Dallas ya précisément yolo toza wana tozo posa ke non yolo des arbres ne précisément esika ya nani ya terrain kaka ekoma bopeto et donc ezwa langi ya sika donc biso des arbres to telemi toza posa ke biloko wana ekoma langi ezwa langi ya sika to tonga bokosala ngo mpe namoni bajeune wana babimi ya diplopeta bayaki awa ezalaki salite ya makasi moni basali mwa soin ebimi mwa moke bajeune ya dipogre yango wana wana baza bajeune ya dipogre oyo bavandi wana baza bajeune tokokende mpe kolobisa bango mpe etanke bajeune ya dipogre parce que baobi ete mokonzi mboka alobaki ete tomizwa en charge prenons-nous en charge teke tovandaka toujours baminere banini parce que balobaka fils basalelaka ye omoni fils basalelaka ye mais donc quand on t'appelle enfant basalelaka ye mais fils akomaka déjà adulte c'est mon fils akomaka déjà adulte fils aza mutu azaka vanda epa na ye mayaka kotala papa mokonzi mboka alobi ete tokoma déjà bafils tomizwa en charge
parce que tous en biloko ebele, tous en or, tous en diamant, tous en cobalt, tous en biloko ebele. Je sais que biso ba jeune tous à la nana ba chef du parce que makambo non avant ça là sensibiliser ba jeune il fallait chef du riz et chef du quartier ba avant. Mais est-ce que yo vraiment étant que jeune peu natif ya nini ya doit déjà marquer temps pe ya okende pe boye au moni ba équipe de droit au moni ba nini ba autorité pour ebisi bango que non des arbres biso ba jeune à Dallas tous en posa to bongisa esika to bongisa commune na biso quartier na biso ebonga. Bon, est-ce que boye bino chef de riz na bino? Chef de riz na biso. Ayi manaka lisu. Ah, donc on dit que yo c'est que yo na yé besoin faute. Parce que y a des arbres, il fallait mis l'accepter pas na bino. Mais bino peut faut pas luka pe. Biso to koluka neni netinga na futela na quartier si. Ne net na commune déjà na beti ba 13 ans 14 ans. Mais na tika la mona chef de riz na mukuse nini okoloba otoko retenir na entretien to salinga na yo. Bon makoloba salaki ndenge bozoleka boyende toloba boyeleki na radio bakonzi peut-être bakoyoka ke bakita sur le terrain bamonaki babesoin tozosenga na propre salité biloko ezoteka mapolele puisière bato bazosuba babwaka soi ekauki puisière wana eyebukana na biloko ya kolia eza biti net awa soki mbula ebeti transport ezomaka moyen moto aleka boye akoleka te na bato ya makolo na bato ya 3 pine bamoto oyokaka transport emati parceke nzela eza bien te soki nzela eza bien transport ekokita pe kaka carburant ekiti dollar ekiti tosepeli babiloko ake boyeboye. Ok, merci beaucoup. Nous continuons toujours dans notre investigation, votre émission que vous aimez. Nous continuons toujours dans notre émission que vous aimez beaucoup, la découverte, investigation. Et ça, on a toujours pour na kokita na terrain la bino. Ah, toujours préciser toujours dans le quartier Yolo Sud. Na terrain inkankar na simananga ezali Yolo ezo ekeiti elengesa wapiete nzela ezali vraiment na alimate nzela eza elongo banite parce que bazali kokota konzamboka lobaki ete Kinshasa fo ezonga na langi nango ya sika kasi eza na bakomi mosusu déjà ba profiter déjà na ba bienfait ya gouverneur Daniel Bumba pe mokonzamboka pe na ba commune mosusu jusque là ba kolelaka nanu nzela eza malamu te ba kolelaka ba difficulté eza ebele na ebele to ko continuer toujours nzela o ezaka facile pour na kopesa bino bilili to zalaka toujours wana to ko luka isusu moto mosusu bino mo boko constater ndenge ni to ko tambola pour na ko luka to moni papa mo awazo sala musala to kende nanu to luka na moyen soki akoki koloba. Bonjour papa. Bonjour. Papa, bonjour. Est-ce que c'est biso pour un dérangement? Biso Tozali, chaîne télévision TNT. La découverte, Tozan na terrain, Toye Awanakati à Yolo. Et donc, Nani, dans la Sua, moi, il y a Yolo, il y a Dallas. Il y a un ceux qui ont fait l'entretien, qui est naïo. Pour que ça biso nini temps, il y a ça l'entretien, qui est naïo pour un kolobela. Et si ka eye, parce que ceux qui me voulaient et bandit. Tu habites ndenge nini batu bakozala ce que kotala mbote madame la journaliste papa ngai madame Esther Mbula ebongo yo ngai Jean-Pierre Boko Bofa oui. Papa Jean-Pierre Boko Bofa Lofanga oui papa Lofanga est-ce que tokoyeba est-ce que ni tozali esiko tozali ezali Yolo sud na Nkaka. Juste na pompe à station carburant. Juste à pompe à station à carburant, to kolobela makambo etali banzela parce que batiaki 5 territoires. De 5 territoires wana bazo tonga banzela, banzela ezokota. Kinshasa ezozonga na langi nango ya sika. Et puis tomoni to ya dollar ekiti, biloko ezokita malembe na alima. To komona pe ba commune mosusu ba ko profiter pe ba ko sepela déjà na bien fait
gouverneur Daniel Bumba et le président Fatih Béton. Biso toza chaîne moko ya politique était kasi toza ba analyste. Place chef de l'État azoko maté, place gouverneur azoko maté, place ministre infrastructure azoko maté peut-être après si déjà mbongo kasi musala na ebandité. Yango biso toyaka wana pour kosolola na la population ba habitant wana pour yebisa biso difficulté. To koyeba nzela o bande ba ebebi il décède déjà combien d'années ou bien de mois. Madame, merci mingi. Pour nous intervenir tena comme te de mon âge. D'ailleurs, qui ça sur Tobika kana bambula ba année 70 80 zalaka bongote. Alors que au moni nzelaka ko ebouti kuna. Place oyo na croisement ya Venimboli et ça au moins une année réparation bongaka te badali ya pamba ko bongisa. Na nzela nini mbole? Na entrée ya Venimboli wana. D'ailleurs, presque vraiment makasi mais comme il faut détourner na ba venir en circulation moko makasi moye ba mituka na bato ele ka surtout na côté ya wenze ezate. Yo moko taka ka va plan na biso to fandi yawa. Madame bakonzi na biso bazo financer mbongo tout court pona ko bongisa banzela infrastructure routière. Mais mbongo yango suivi ezalaka wapi? Banani baza kopesa. Peut-être le gouverneur Daniel Bumba a chargé chaque commune na ba bisika o eza ciblé pour la réparation. Il a consulté ba sibartene na ba bourgmestre. Pour ceux qui toza kopesa mbongo yango eza kopesa mana banani yota réparation na réhabilitation na kotonga nzela banzela ebele. Kotonga ko réhabiliter nzela pour réparer bisika bandroit ciblé. Et là, quand on a mis ça batondo wana ti. Tala yo moko na miso na yo na place on ndenge ba mituka eza kokutana. Ba konzi ba fungola miso la soki ebimi mosolo batikela ka yango na mai te moto mwinda zande mai. Il faut landela. Faut kolandela suivi ndelo kezo boma biso na mboka oyo mama. Moto mwinda zande mai. Mai. Togo loba, azande mai. Sikoyo, étant que citoyen congolais, natif ya biolo, ni nyoko loba na autorité compétence parce que autorité l'été zanga ezayo. Oui. Parce que lobby lelo Daniel Bumba gouverneur Daniel Bumba ndem tazana kiti. Lobby okune ko zape yo ndem toko vana na kiti wana. Soki yo zalaki gouverneur ni nyoko sala. Il y a liboso naza ko proposer idée oyo chaque quartier ya Kinshasa ezangi ba chef de quartier te bakoki ko motiver mbongo eye et comme na quartier falane esika misala mabeza tango nyonso bato bayaka kosala musala ba jeune ya place wana babimina bato wana ba kosala na suivi moko oyo etindami engebene misolo eta pesaki elongo na ingénieur ekosala nzela wana. Okomona musala na yola wa moto uti ngilingili ayawa bokoyeba bango ntina bayaki te bato ya mboka bana posa te sia na bango ebonga po kala mingi te bambule koya tokozala ndenge nini soki mbule bandi konuka tokozala ndenge nini batala eloko wana elobela maka mbala na mbala me suivinde ata dollar oyo dollar na banque centrale na 23 388 awa bazako poisa bato na 17 000 ozomona bana bazali ko tuka kaka l'état bazomona pouvoir ya l'état ezali te. L'état doit restaurer son autorité. L'état sengela telama, l'état sengela imposer na esika esengeli papa imposer ata démocratie il faut ko imposer mobeko ya l'état nde ko imposer. C'est que bazongisa na tango akala ba ninyo fimbu na monoko na mokongo azoba te amande le kifimbo yo za échanger ozo pesa bato 17 au lieu de 23 bon soki ba pesi yo bakangi yo $1500 yo moto mbongo futa okozongi ya lisusu. Donc papa na bisa lobi ete l'État faut la suivi. Oui. Donc suivi de l'équipe nyonso. Pétango boko tongaka. Ce qui n'est pas kotonga na commune ya Kalamu. Na Yolo. Na kati ya Yolo eza na ba habitant ba natif ya Yolo bato makasi. Eza na ba ingénieur o bakobi mape wana azo taper membra na kati ya musala ya l'État. Donc ba otonga wana Yolo nde mutu bayebi ke
na nini Voilà. route principale Voilà. route secondaire nini oyo tokoki kobanda esika nini tokoki kobanda eza Voilà. teke bino bokotonga na yolo kasi outi na ngiringiri outi na gombe soki mbula ekangi yo seke lobi mokolo yango mosala ekozala te Voilà. seke mokolo yango mosala ekozala te donc akosenga ete bino bato bokotonga baautorité oponi bato ya yolo boke na quartier chef du quartier boke na chef de riz bango nde baza wana baza na aliment nde ya kotonga po bakosensibilize bajeune nyonso ya yolo bakobanda kotonga mpe bakobatela matériel parce que mosala mpe ekoleka mbango mpe bapesi yango ya badipogré omona ete mosala ekokende na aliment mpe ekokende na mbango ekozala concurrence ya commune na commune besika misala na bango ya mabe ezali bango moko bakozwa en charge mpe bakobatela madame. Ok, mon ini a fait un coco loba. Mon nanga ya fait ezali ba jeune bazawa soki motivation ya musala ebimi bakobima po misala eza na bango te bazali ebele basengeli kaka motivation babelele te ba jeune ya yolo toza koluka 30 teo basalela biso musala oyo tokobimisa okomona kaka minute oyo batondani. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, on continue toujours na nini na biso na émission sur découverte na investigation sur terrain toujours na quartier Yolo Sud côté à terrain un Kankara en face il y a nini station nani KML wapi ete tokokutana na ba jeune ya Dipogré oyo bazali ba natif ya Yolo Sud na quartier Yolo pe na commune ya Kalamu. Bonjour Ndeko. Bonjour madame. Ndeko tozali kolobela makambo etali banzela. Parce que ba biete makambo oyo chef de l'État parmi 5 chantiers na ye akotisaki 5 territoires. 5 territoires eza pour bénéficier na banzela pour bénéficier ba biete nini population ba biete peuple ezali santé, peuple ezali éducation, peuple ezali maternité, peuple ezali kolia social pe banzela parce que ceux qui nzela malamu te ndenge ni biloko ko uta na nord sud est l'ouest pour écouter la biso to beza ba commune mosusu ba ko bénéficier déjà na banzela na 5 territoires mais a biso to kuti na kati ya Yolo okobetela biso okotuna yoko yebisa biso nanu nzela eye difficulté ni nango bo rencontrer na kati ya nzela eye. Bon, merci madame. Quant à moi, nous sommes là, on voulait bandir déjà. Décidément, vous voulez détailler déjà. Moi, et tout ça, on a beaucoup. Bah, depuis ça, force de progrès, très caca, vous allez bah, depuis ça, tout ça, vous savez, pour le recevoir, chef de l'État. C'est ce qu'a dit Antoine. C'est force de progrès. Très caca, tout ça, président de la République. Ah, depuis ça, quand la mise en boule est bête à 15h, un certain mercredi, tout lundi passé. Maman en voula. Ah, plein. Même quand on là, les athées. Même quand on va, il y a des pays là, il y a des nations. À cause de la charge, c'est tout y était. On appelle ça la charge, voilà. Bon, on va dans le terre, il y a Moussala, on est tangué, ma caméra, c'est tout. Bon, on va la charge, voilà, baya, parce que tu es nini bino bokoloba tokindo beta lisolo nanu nzela oyo bande baby ezali déjà combien d'années nzela oyo déjà bande baby? Bon, zéro bande baby et puis c'est déjà 3 ans passés. 3 ans passés. C'est trop pas. Hein? 3 ans passés déjà, nzela ya kobeba. C'est là ça sur malamu. Mais bah 5 territoires au chef de l'État a copé ça na nini oyo na supervision ya gouverneur Daniel Doubaki ba o ba ko profiter de ça na banzela. Est-ce que na Yolo awa non besoin ata bénéfice ya ba quelques nzela te? Non, tu bénéficié te na nzela moko te à part ozoka kuna. Mais souci de base awa de base. Neti bifurcation oyo erenisaka nzela nini na nzela nini ba habitant ba utaka wat ba utaka makala
Lengesa. Voilà. Donc bauti makala et Lengesa yolo. Voilà rond-point. Rond-point. Donc oh ils a rond-point oui. Bongolo. Ouais. Mais c'est là c'est méré. Mais c'est après ça aller. Au moins la tête. Moi ça soit ba film autant après c'est mes cabani. Au moins ndanga ça aller. Les cabani. Mais étant que bateau baza pour le pouvoir. Beaucoup ça bandana ko ça la moyen de bord na binoté bo réunir ba garçon ba jeune parce que ba obi avenir à lobby ça ba jeunesse ya lelo bo réunir ba jeune puis bo bandi et puis ni loboko ya l'été ko ya sima ma ben ça te makamo lobby to ko ça la yango mais eux ça c'est important au monde de ça la te au monde tala caméra ça te au monde de ça là Zogate arrozwa na ye ezaki fulu awa ezaki fulu biso du progrès ezaki zamba bato banofanda te ka biso ba force du progrès bana baetiele kiseke déjà protection muselu benjemba tosali salonga tiloko mabele todresse boye namoni papa aza ya maloba Dezo mata le quoi mafuta ebi makaka donc au pays papa maloba. D'abord merci madame. Bonjour, merci beaucoup vraiment de vous visiter biso na terrain na biso baza biso to ça va force du progrès. Donc biso to ça va lisu ya mokonzi ya mboka bana o mokonzi ya mboka taelaka. Donc na kati ya yolo site. Oui, na kati ya yolo site ba di progrès to ça la ville qui sasa mobimba. Donc biso aux enfants pour éduquer jeunesse. Merci vraiment beaucoup en tout cas merci beaucoup. Et des arbres ko na bino siko des arbres kulu na des arbres pakati. Biso de banti ba vie, biso ne to si ça mambwa nyoso kulu na moyibi. Bat ba créer saraba tout ba sara mama be biso aux enfants pour ko landela bango. Batabilamba pembe. Biso aux enfants pour ko kengela bango. So de yeux to récupérer to pesa na beaucoup à l'état c'est musa na yo. Yango de musa biso sala. Donc des arbres siko nini yango bokolo ba soki bazaki yonde mutozaki gouverneur nini okosala pona nzela oyo pona ebo. Tout d'abord merci pour la question posée ngai et le on enseigné na gouverneur na biso ya ville qui ça pa ko sunga biso ba jeune pe congolais nyoso congolaise banzela na biso et le ko so banzela na biso donc tout d'abord banzela amitié faut ba fungula ba banda banzela. Témoigner chef de l'État na coup d'œil naie na likanisne o asoki ya bien te mona coach so poste na ba direction to ça ba direction biso ninga kuna bien ngo direction kwili soko uchi boza prince ki mwenza o uta banda ki kwiti o kende bo mati wongolo sinare mabaya ba coach so prince ko ta ba kwa ninga ma direction ko ki masuna ki kwiti et ça ba makanisme bien bien to ça pour ça ba prince ezala mais ezala pe na be kamo bien minene. Pourquoi ce sont les gens qui ont embouteillage, ont des accidents, ont des dégâts et c'est nous la force du progrès. Business de chez qui mène à Yolo Awa, na kati ya rond-point Oyo, donc terre Kanka, précisément la station, donc moi na Mboka. C'est nous ici, donc Koulouna, bato basara ba bavir, bato ba yiba ba téléphone ba tout, donc ba ya tout, ba zo pena moral, ba zo conscience, to cha face, sanché, to servir mo konzamboka na musana, donc c'est nous la Ligue des jeunes. Biso nde ba ligue des jeunes biso nous sommes exemplaires na yolo sud donc aussi aka soutien mokonzi mboka a soutenir biso atika biso de koto tout ezaka zamba a nyoso terre ezaka zamba mais la force de biso ba jeune ça ba konzi biso mona propre volonté na biso to télémétre ba jeune est-ce que ba député peut bo pesa pe ba nini bo pesa ba voix ba lobeli na bino na ndako ba lobeli to pesa ba voix ba député belé na kotanga ba komba ba député te na otanga komba mutu te mama na respect na otanga komba mutu to pesa ba voix to pesa ba voix to pesa ba voix donc ata le komoro te zéro visite ata pa ata kombo to sika ko zwango te to sungana te mais na propre volonté na biso mo te ke ba yike to musambongo to somba ba kombo to somba ba beche to somba ba raté pour na ko bongse sika o place ya ki rond-point ki salité et poubelle. Kasi nini yango koloba na mokuse ni okoloba ko ça appelle moko na soutien kaka soutien mo zamboka asolo na gouvernement na ye ba oya tchana musala ba sunga biso ba sunga force du progrès en tout cas ba sunga biso tant ba jeune ba suma kanisi ya kotika mabe ba jeune ba suma kanisi ko za conscience ya ko sala musala pona mboka
kotelema mpona mboka seke oyo nga kosenga mokonzi ya mboka kaka eza asunga kaka bachaine asunga biso vraiment gouvernement esunga biso na mosala oyo biso ozosala asunga mpena biso oyo nga kolobaka yango wana atombola bendele bapresa biso moselu benzema tike gagnant kosala yango oyo osalema biso okombaka apotre kobanda ntango 6 heures ti butu wana eza mosala na biso place oyo nyonso rond-point ezalaka fulu ezalaka matisi meme bato bakoleka te sola masuba banyei me tondimi korisie maladi kosala mosala wana kolongola matisi wana nyonso kotumba yango nde lo place ekoma bopeto boye nde lo place ekoma boye. Ok, merci beaucoup Papa Nangai, moto ya chef du progrès. Précisément à côté du terrain Kankaro, to komi sikoyo ko kende toujours tozo kende malembe pour na ko citer na émission na biso to ko pesa chef Maloba ya suka za un dernier mot pour na ko yebisa ba konzi ya mboka. Oyo malamu kaka nazopesa mbele ya suka mpona président Benzema asoutenir biso na bakonzi nyonso baza liboso likolo gouverneur Bumba asoutenir biso mosala tosala force du progrès yolo sud quartier Kalamu mouvement obligé ya corridor Kibile biso tozala tosala mosala makasi koleka tosala travail tolelaka te banda butu ti 4h 5h nyonso tu tosala mosala banda butu ti 4h tosala mosala leta asengaki tosala yango biso sikondi bato progrès tosala yango lokumu kaka bakonzi ya mboka bayede biso na sikondi awa bakonzi ya mboka bapesa président Muselu force biso ape mosala pesama cumbembe toa toujours mboka yaka ju ozage awa yolo sidi awa kulula ya lisusu te nde mobolanga ya suka yango alingaki te soki komanda kobakisa maliba moko tie yabakisa moko ya suka nde pa na yo. Commanda bakisa liloba na en tout cas merci mingi, merci vraiment beaucoup na bandeko na biso nde boye ko ministre boye ko visiter biso na émission ya lelo nga naza commandant PM ya force du progrès mouvement obligé commune à Kalamu quartier Yolo Sud base sur terrain Kankar aza 02 à 6 tata ke commandant PM o nga ko senga on a zobetela c'était ça soutien à bakonzi. Tout d'abord on a remercié président Ngai président du progrès sa ville qui ça président Muselu Benzema Tike gagné baka goal match de 6 goal na goal na reversé sur le gouffre Daniel Bumba le gouffre nga ba ike papa et ba na musaba salaka mais ko remercier sur DG du Fouamba charge à finance au tika ba ike te ba bi charge à matricule ça maboko na yo na remercier ta papa musala ekoba sa musa na yo nzamba mo na yo biso ba ike za sima na maboko na sima na yo. La remercier le secrétaire de l'IDPS numéro 1, le secrétaire CG Kabou Augustin. Merci beaucoup papa pour nous sala oyo pesa biso sala et qui kitoko. On a aussi un bakonzambo ka ba soutenir président Muselu Benzema. Ba soutenir na musala to sala po IEP asimba force ya ba ike. Tala lelo oyo na pesi sumbo to na cordon Kibila. Mouvement obligé terrain Kankar Yolo Sud Kora Kibila donc il kofi pena babi musale do sale donc il na ba commandant na gouvernement na donc mabe exaté kala lelo yolo zaka ba pagaille ya mabe mais yolo comme na wula nsambi. Merci. Merci beaucoup de été zamba la bosso mais zamba sukate to ko le kalisoso pona ko lobela lisusu makamba porte du progrès pour ko lobela banzela ou bien na sujet mosusu pona awa to suki na bino. Merci. Vous allez toujours continuer toujours na émission na biso de découverte tout ça na kati ya Yolo Sud précisément na terrain Kankar wapiete nzela ezali vraiment malamu te balinga nze bana mboka babiton ya Yolo bato ya tukutuku bato ya mituka bato ya makolo bako souffrir pour na nzela eye
parce que chef de l'État aloba qui était 55 territoires ya mokonzi ya mboka et kokota na ba commune pe na ba ville nyonso kasi commune ya Kalamu précisément na Yolo sud côté Inkankar ba juti sikoyo ba ko nyokwama na nzela bino moko boko tala ndenge nini ba ko nyokwama pona koleka ndenge nini mituka ezali kokende ezali kokutana touti na kati ya bifurcation oyo esangisi Yolo sud esangisi ezo esangisi elengesa route elengesa kapela bino moko boko mona ndenge nini ba ko nyokwama pona koleka totala bino moko ndenge nini nzela ezali vraiment na délabrement avancé bako singa na bakonzi ya mboka bako singa ba autorité compétent pe bobosana ete bobosana te que biso toza politique te kasi toza ba réaliste biso toza wana pona kolakisa mokonzi ya mboka ndenge nini makambo ekosala parce que mokonzi ya mboka aza na bâton magique te mokonzi ya mboka azali na bâton magique te ye azali wana pona mosala kasi ete azali wana pona mosala kasi botala bino moko ndenge nini ete nzela ezali vraiment na délabrement moko avancé ndenge nini ete population na bato ya makolo na bato ya tukutuku na bato ya mituka na bato ya bamoto bakonyokwama mpona koleka na nzela ena kasi soki mvula ebandi ndenge nini ekozala ndenge nini parce que nanu kutu mvula ebandi te kaka mvula ebetaki ya moke wana bacarnivore eza ya kobukana bacarnivore eza ya kokire te kasi bino mpe population na likambo etali kokire liboso ya lipangu na yo il faut mpe gouverneur aya kokire donc biso nyonso nde eza boye toza biso nyonso tomizwa en charge esika eza ya yo lete eza nga lete eza yo lete eza biso bonso yo kozela kaka te leta to kozela kaka te autorité compétent eya kokirele yo eya kolongolela o salite kasi salite eza liboso ya lopango bayo yo moko mpe okolongola yango edi 3 edi 003 elobi ete moto nyonso aza essence ya kokire to ya kokombola 10 mètres ya devanture na ye moto nyonso place nyonso ala koteka 10 mètres ya devanture na yo tu es obligé ya kosala yango yo kozela kaka te l'État eyeba kosalela yo kozela kaka te parce que banzela ena da potopoto ekoluka malaria ekoluka typhoïde ekoluka ebola ekoluka ba maladie na ndenge tango kasi maladie ekokota yo moko ka wana okende su ko dépenser su mbongo na hôpital yango to kosenga biso wana toza wana wana koyebisa bino ete yo moko pe ozali l'État okoki pe kobongisa devanture botala net esika oya kokire botala net besika ya kalamu ezali te déjà bazipi yango mbula ekitisaka mabanga mbula ekitisaka chasse te mbula ekitisaka bajite ba oyo ezali kaka biso moko population nde tokotika yango nde tokotondisa tokokanga nini kalamu tokangi nini carnivore tango mbula ekobeta ezongi biso na bandako après tokoloba lisusu l'État talela biso likambo mukambo mosusu botikelaka toujours l'État te mosusu ezali yo moko mizwa en charge yo moko pe okosangisa pe ba jeune ya quartier osangisi pe ba jeune chef de riz oza wana osangisi ba jeune boye bokire bosali pe mosala parce que eza commune na bino eza fierté ya commune na bino toza wana toujours na kati ya commune ya Kalamu précisément na quartier Yolo sud wapi ete délabrement ezali vraiment avancé wapi ete nzela mino moko bokomona na banzela ya mituka na banzela ya bamoto na bamato ya makolo bakoleka vraiment malamu te bino moko bomoni ndenge nini na koti na kati ya mai ndenge nini nakotambola na kati ya mai nanga na bato ya bamoto na bato ya makolo ndenge nini nga moko tokotambola ndenge nini nzela yango ezali vraiment malamu te tokosenga bakonzi ya mboka tokosenga ba gouverneur Daniel Bumba oya vraiment kotala pe papa moko azali habitant ya Yolo alobi ete kosala nzela bapola nini te ba initier bato ba chef de riz o bazali kotoyo chef de riz ya kotoyo ya Yolo chef du quartier ye wana azali vraiment mieux placé ya kosalela bino manzela ya ko akosangisa ba commune akosangisa bana ya quartier ya Yolo po nini bakosala musala bato bakosala na kati ya Yolo kasi bavandaka na Kalamu bavandaka na Ngiringiri bavandaka na Kasavu kasi soki mvula ebeti
bakoleka ndenge nini ta bino moko bokomona nzela yango vraiment eza impraticable koleka ndenge mituka ekonyokwama ndenge nini bato makolo bakonyokwama soki ngai bato bazali kasi na possibilité ya kolanda porte te akotambola na nzela na ndenge nini bino moko bokomona bakosenga baautorité bakosenga na baautorité compétence bakosenga na bakonzi ya mboka bayeba kotalela bango makambo na bayeba kotalela bango batiela bango nefiskata mabanga ya pamba okomona ete nzela na ekozala malamu pour la population parce que bango pe baza pe na droit pe ya ko vivre pe bien lokola bato mosusu donc 55 territoires oyo mokonzi ya mboka lobaki baza pe na posa pe ya ko bénéficier na yango bakosenga babwaka ta nefiske mabanga parce que soki mbula ebandi esika na ekozala vraiment malamu te pour la population ekozala vraiment malamu te tango mbula ekobeta ekomataka pourquoi parce que nzela ezali malamu te moyen mutuka koto eleka ezate ba mituka mosusu bakoboya koleka bakoboya ke ete basengi ete babongisa prince basengi ete ata mabanga babwaka nanu momentalement si batonga nzela ti nzela ekoma na bien ekoma na alima yango bakosenga ete population esengi babwaka ata nefiske mabanga pona bolamu na bato nyonso botala bino moko ndenge nzela ezali na délabrement vraiment avancé bakosenga bakolela parce que bango pe bazali pe baauto bango pe bazali pe bacitoyen baza bana mboka kaka nde tobanda koloba biso tokomokoma na suka ya manaka na biso oyo bolingaka mingi découverte la chaîne Nabino Obolinga Kamine bopesaka toujours confiance et fidélité pour ezali wana biso tozali ba misala na bino tozaka toujours na terrain pour kolakisa bino toujours ba des réalités pe ba délicates oyo koleka na kati ya ba province na biso na commune na biso quartier na biso na kozo leka na bisika ya ndenge na ndenge bino boza wana toujours boza wana toujours boza ba étendoike na bino boza ba téléphone na bino ba ordinateur na bino ba IPC na bino pour kolanda toujours manaka na bino émission na bino na chaîne na bino o bolinga ka mingi ya biso moko podcast o ekamba maka na le trio trio, chef na biso de trio, oh bah ça biso toujours confiance, bah ça biso toujours confiance, oh bah ngara toujours, voilà toujours na terrain, bah ça biso, oh bah toujours, bah encourager biso toujours que lelo sala ki malamu, lelo sala ki boye, oh bino pebo, so ki bino pebo sa wana te biso pe to ko sala te, bon so ki bino boko landa biso te, biso pe to ko tourner te, so ki bino biso pe to tourner te, bino pe boko landa te, donc to wana 50-50 donc toninga kabino mingi ba fan na biso mo bino bolanda kabiso toujours ya biso podcast na le trio na biso ba continue biso oyo ba kela eloko yo pona kolakisa toujours réalité oyo koleka na kati ya République démocratique du Congo na kati ya ba province na biso na kati ya ba district na biso na kati ya ba commune na ba quartier na kati ya ba veni na biso oyo tozaki lelo na kati ya Yolo Sud oyo tozaki kolobela makambo nzela oyo ezali côté ya terrain incancare nzela oyo ezali nzela moko monene oyo ezali ebimi ti victoire nzela ena ebimi elengesa nzela ena ebimi toke so toke na ngambo oyo ebimi victoire so toke na ngambo oyo ebimi Yolo ezo so toke na ngambo oyo ebimi Yolo kapela so toke toujours na ngambo oyo ezali ti na victoire nzela ena basi ba population ba kolela soki mbula ebandi mituka ezali ko matasha kona nini nzela ezate mutuka moye koma na nzela wana ezate misusu basengi ata babwaka ata bazelu ata mabanga ya pamba momentalement babwaka ata mabanga pote soki mbula ebandi population eba koleka na aliment eleka na ndenge ya moko ya malamu
population esengi ete pourquoi bakosala ntango bakosala mosala baconviaka mpe baasosiaka mpe population ya yolo parce que moto okomona akosala mosala na yolo to na kalamu ye avandaka na ngiringiri ye avandaka na tiango kasi mokolo yango soki mvula ebeti te seki akoya mosala te kasi soki baasocie bana quartier baasocie bana yolo baasocie chef de riz chef du quartier eza moko alobi ete boasocie bourgmestre nyonso na commune na ye moko asaleli makambo ya nzela wana ayebi grande route principale oyo nini akoki kozwa na grande route wana population ekozala toujours malamu parce que eza na banzela mosusu nde eza boye bakosala yango ezali malamu kasi ezali prioritaire te kasi eza na banzela mosusu bapopulation bango moko ya yolo bayebi nzela nini eza prioritaire oyo nde eza boye bakoki kosala nzela oyo ebikisi yolo mobimba ayebi ete nzela enya soki basali yango yolo mobimba bakozala na kimia yolo mobimba bakozala nanu baapese parce que nzela ena esangisi bacommune mpe baquartier ebele nzela ena eza nzela principale oyo eréunir babifrication ebele bakosenga ete soki mbula ebandi nzela ena passage ekomaka makasi mutuka emataka mpe bakosenga gouverneur pe chef de l'État asalaka suivi na kati ya banzela ntango akotonga basalaka suivi pe bakosenga ete ntango bango bakotonga balandelaka yango balandelaka basuivi ya banzela na bango parce que soki atie ministre infrastructure azalaka mpe wana sur terrain mpona kolandela bato oyo bakotonga mpe batongaka yango mpe na lombango bakosenga ete 5 territoire ekita mpe na kati ya yolo ekita mpe na kati ya avenir ya route principale ena ekita parce que banko baza mpe na posa na yango nakoki kokata émission oyo te sans pour autant napesa merci na papa na ngai Mbula Boniface Mbula napesi merci na mama na ngai Thérèse Biuma napesi merci na bayaya na ngai nyonso famille Mbula Mobimba napesi merci na banièce na ngai famille Bakamuta famille Bami Tabala, napesi merci Denis Kaleka, napesi Yannick, napesi boza vraiment tellement évelé bozaka liboso ya ba poste tezo on a kolanda toujours émission na bino découverte ya biso podcast ba trio napesi Yannick Malundama Chikin Malundama le boss Ronnie Malundama lobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela